Canal Congo TV, il faut s'accélérer. On a Canal Congo TV, il voilà pourquoi vous avez au moins les lois. Soki baye misusu baza kolela bon on a ba image na kotia no ba image kala militaire on tia ba image misusu ba kolela bon on a enthousiasme bazala nango et bon on a ndenge ba kimbangisa ba yamba bango ba kimbangisa est-ce que yamba bango ba comprendre sens ya likamwana to eza musique ezo beta ndenge ko sala ba nini et c'est comme nene ngana lo baki yango même ceux qui biso to zate bana na biso to ba koko na biso ba ko mona ka likambo yo. Mais c'est là qui biso tozala pour être écoxama na nzela na biso. Donc yozo la nangai ozo comprendre que américain oyo ba nord américain c'est-à-dire ozo participer na makambo papa sino ki mbango loba et que ba yindo ba kinda ba kozongaka kozonga na bango nyonso yango bon mona yango ma sécurité et là comme sous na moni yango très significatif tant ba loba na papa sino ki mbango kiangana salisa biso po ete tozonga kuna tokenda misusu babosana na bango histoire po bambula eleki ebele misusu mpe bakóma na bango na mangomba ya bapaya bangomba bapaya wana elobi ebele elobi kaka baeglise oyo te elakisi mayele mosusu bakotisi bango mundele alingaka ndenge wana abosanisa yo mayele oyo yo ya bozambe parce que ye ayebi aza na nzambe na ye mosusu nzambe wana aza kosala mpona bango yango napesa la raison. La Bible est dans le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Joseph dans na boumbu. Joseph le bagi na ofuka mena nzambe yote parce que na nzambe na reza mususu. Oh makambo eza la reza ko makazo na beta mo mokopo na ngana be na fumu mbangu to zo beta masulo. Joseph le bagi na ofuka mena na ko iko sala ko fuka mena nzambe mususu te. Nzambe na ye. Oya utaki na ina Israël. Siko mundena yibi yo poza nzambe oya yo. Mswa papa jino tika ba nzamba la ba moko. Oui, naza d'accord. Nzamba za moko, mais nzambe wana azala mabote oya za kwa. Tanga aye awa ina kombo kimbango. Azo kwa ji. Tanga za awa na kombo bui. Ye moko po atie na libota mobikisi. Yo siko bosani. Okepa tata kulutu. Otiki tata na yo. Mais yo comment na yo qui soloke mais aujourd'hui pour moi na diangenda expliquer on te tata kuluto na ngata tata kina te yo za diangenda yo za dialungana yo za qui soloke siko bino nyo sona boseli ngo za kimbango zamba za moko mais ni kangoki na ba est-ce que tu comprends mundele ou dans Israël a obéi à Jésus mais ngai le na obéi à Jésus te na kopuize nde ya malamu na Jésus na yebi ke tangu na zana zaki mbangisa na kobela ki mbangu tshwa ba junior yo za mo mo oui les photos lo baka yango po ete ba génération ikoyaka bala mukaka et le longana za fier ke likambo ni za kokisama nazo komona yango na miso pe nazo ko participer ba noir américain wana ba yaki na nkamba na ba o ba yaki boso bango ba tolo kola ba précurseur parce que la bateau baké ko préparer terrain ninge ba kingi na biso ba chrétien ba Jean-Baptiste a ko préparer venir à Jésus ba on va se préparer retour il y a ba milliers il y a ba fois américain oh ba ozonga un jour na ba différents mboka en Afrique misusu ba ozonga physiquement parce que ba za batu na tuba ko kufa mais misusu ba transmettre intelligence en Afrique. Retour à la banque de la marambo, na némo extraordinaire. Marambo salamara en Afrique, selon ma professeur papa Simon Kimbango, et salamano na mokilité. Yama papa tenir la bande koloba. Donc au salaka likambo, salamana na mokilité. Le loton na vani na zoko examiner makambo na zotala. Donc c'est ça la mission mon aloba mais. Est-ce que tu yeba bateau to zalaki na bango? Tu yeba moto to zanaye makambo bato koloba na biso. Donc, la bimba la dimension de l'église, la dimension du monde. Mais oui, il y a un monde. Mais il a fallu l'église qui est bon,
Il y a un terre qui va falsifier l'histoire. Papa Simon Kimbang, faites très attention. L'église kimbangiste a une mission. Et mission des alliés à continuer à cambo la moto moindo. Il y a le développement de la moto moindo. Et c'est très important. Bah conduire à la nangai, pour soutenir toujours l'église kimbangiste. Même si biso batu, mais l'église, quand on parle de l'église kimbangiste, aux présidents, aux ministres, aux députés, aux nani, aux moindo, soyez-en fiers. Le gars va toujours quoi pour un petit rien. Comme on a eu le Bamaka, comme on a eu le Tamamaka, même après des générations. Le temps où on a l'histoire de Pharaon, Pharaon va la sauter. Quand on a l'histoire de Zingakouf, va la rater. Quand on a l'histoire, il y a Coco qui ne pas vite à la terre. Na minute où Bana Papa Simon Kimbang Komaka Mikanda ya makasi sur le kimbangisme. Kimbangisme avec sa mission de libérer l'homme noir. Ngana dans les cérémonies, na koya parfois américain. Et puis makambo oyo balobaki ndenge basengaki que papa son abango pour que retourne à bango seulement bien qu'ils aient la facilité, monsieur va changer la nationalité. Monsieur va dans la mangumba papaya. Monsieur va bosser dans l'histoire. Monsieur va être dans la bicyclette à recommer la wapi, bah monsieur va famille na bangote. Mais ngana ebi ke tata Kimbang akola kisaka bino. Malembe. Bisika bozonga. Ba africain lelo bazo bakambo nazo le zaka na Congo ti. Vous menez un pays moko Africa africain moko qui na musée na France je crois. Alors c'est pas donc c'est une œuvre d'art. Le nom d'un pays moko Afrique déjà positionné sur je crois Guinée. Bazong c'est déjà c'est une bosanité. Bazong c'est déjà une œuvre d'art. Oh et papier ba bâtir dans un musée en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un processus sur la balle, mais vous attendez, c'est vrai. Mais c'est bandit. Tout le monde jusqu'au temps que tu vas nous l'Afrique sera développée après l'Asie. Après l'Asie, c'est l'Afrique qui a comme une grande puissance économique. De l'homme américain, il y a une imitation qui est malade. Déjà, Chine est économiquement puissante. Donc, Asie a dans la force. Mais après Asie, à qui le tour? Le prochain tour, c'est toi, l'homme noir. Maintenant, vous s'intéressez comme Papa Simon Kimbang. Peu importe l'église au sein de la page, je ne vois pas seulement les églises. Mais tu as origine, tu as ce que tu peux gagner tout en étant dans le kimbangisme. Dans le kimbangisme, c'est-à-dire, au lieu que l'histoire de Papa Simon Kimbang a le banni. Et devoir na biso bayi des années. Jamais te continuer en Afrique, makile ta na hermios. Jamais te continuer en Afrique, bayi ba biso ba minéraux, ba ke ba saleli yango, sinon bayi lote que la biso n'a plus au bon balingi, ça doit cesser. Jamais en Afrique ba rozo pour bâtir pour biso tout ça mon na biso, les a problème, il faut interférence, il y a pas paille. Tout ça na bon. Non. Le temps est venu où les gens sont confiance. Et ça, il faut tout l'ingana. Tout l'excellent où ils ont bichou bayindo. C'est très important. Et quand on regarde les Américains, les Nord-Américains, les ambiance j'ai compris que 2021, année à centenaire de Papa Simon Kimbang, il a fallu présence. Il y a des faux américains en Israël. Il a fallu des nord-américains en Bahia. Parce que toujours qu'il y a un accomplissement, il y a bas prophétie. Parce que pas si moi qui la prophétie est belle. Concernant Congo, concernant Brazzaville, donc Congo-Brazza, concernant Angola, concernant Afrique. Donc c'est la image. Bota la nègre qui n'a pas commis dans Brazzaville. Ndenge bakomi na Kinshasa pendenge bakei na Nkamba mais ngai na yebi que na église kimbangiste ce que mon chef spirituel père représentant légal abandi ko payer sa musique il y a quelque chose
selon nga ezalaka 1 synonyme ya victoire na likambo moko boye. 2 ezalaka expression ya joie, ya satisfaction. Et 3 ponanga nazoba bien selon nga ezalaka pe mususu message moko oyo mokonzi abula ngatinda 3 biloko wana o ngai namonaka soki chef spirituel et représentant légal l'église Kimbongiste à l'équipe de ya fanfare azobeta musique et surtout ceux qui y moko susu a défilé wana ce communique place wana pendant baka alongi na ye. Donc ezalaki mpe bitumba koya na bango ezalaki facilité bokokela bino sur le plan administratif, mais ngai ntango natalaka likambo batataki mbangu nayebi ke bato oyo bakotia biso na bowumbu bazala jamais nesengo bango bamonaka parce que spirituellement bayiba mayele moko oyo ekutaka nyonso epa nzambe te epermetaka bango bamona mosika pendant que kimbangu fumu aza na Afrique ndele si ayebaki ke likambo ekoti mpa bayindo abando obundisa fumu kimbangu mais bayindo bango moko distraire baza na fumu kimbangu distraire mama kimpa vita abandi kosala makambo mindele baportugais attention mundele à comprendre mais bato mundu ki débat moni mundele aza na mayela ko comprendre et tant ba noir américain baza ko ya boye bino bozomona ngora sur le plan physique mais tu vois même sur le plan spirituel bitumba ezali parce que boumbu ya bayindo eza aussi sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il y a indépendance spirituelle. Ce n'est pas les moments le lot mais c'est les moments où ce là. Ici, je peux apporter une pierre. Kimbongiste en kamba directement pour une église ou aux église msusu nous obéissons sur la situation ngai la fière namona sur la non sur le tio luka siko source botela kama bete botela kateke wana kuna mabete siko zali contribuer comme on a eu l'Obama un jour. Moi je suis fier aujourd'hui na vivre le noir américain bazokoya pena participer tata qui manga sosolisa ngai ke likambo eza processus munene eza kosalema parce que ma génération ba recomprendre que to comme na étape parce que tout utaka na 2021 ba tel bayaka na 2014 ba tel bayaka c'est par exemple dans pesa na 2000 na 1999 ba tel bayaka to na nesongolo papa ba to bokoma écrivez parce que tu belé bazala na papa si mutumo le baza souté mais mingi ba commenter ba betara heureusement mususu masolo et ba to ba yoka masolo bazo ko continuer ko raconter yo et l'histoire papa si mutumo yo zana papa kengendo zana papa ki solo que zana papa de bunga ozala na mama mikala oyoka mama mikala bali kamowe papa comment pesa témoignage solo lango ezali comme na mikambo na biso ba yindo et panzala ekene mukini mobimba ndengwa nanzela wana ndi mutunda okoma makasi. Merci na bino nyonso koza kolanda biso encore une fois bonne année na tikino botala ba image ndenge na lobaki yango pour vous sentir bino moko événement en live na pesi bino na bana ajouter nyonso ba kene nkamba ngoma mobimba ba indo nyonso tozala na sima ouvrir mon petit papa simo kimba. Merci à Papa Glody, à Papa Grace, équipe au Canal Congo. Bonne année, la Ligue Bilonis.
Koganga tena yoki, koganga tena yoki. Koganga bona. Merci beaucoup. Papa Simon Kimbangu Kiangani, merci beaucoup.
Nous sommes très honorés, nous sommes très heureux d'avoir été reçus ici à Nkamba. L'accueil était chaleureux, l'accueil était parfait. Kembote mingi. Mweni Nzambe mpungu tuleni. Tata Nzambi mpungu tulendo. Bango wana ba Amerika. Oyo moko na ndaka Nzambe. Congo TV.